HP Media. Na moni mbala moko bisika nalalaki éclairage ekoti parce que courant ekendaki na moni éclairage na kanisi ya courant na bandi kondengisa nzoto ezoningana te na bouger lokolo ezobouge te na bouger kingo ça ne va pas éclairage wana na yoki voix moko ezobima na kati éclairage ezoyebisanga elobi Jérémie lève-toi belelinga lisusu HP Media. ayebisinga lobi omoni bana ozomona wana eza bana oyo mingi kolo atinda bango na kati ya bafamille me bapara mingi baza cause ya Qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Tika Nzambe apambola yo. Chaque fois ceux qui bomoni biso toye liboso na bino eza pamba te, c'est-à-dire eza na message moko Nzambe apesi na basali na ye. Yango chaque fois toyaka epai na bino. Et bien-aimés toza na milulu moko tozo préparer vendredi oyo na pokwa. Et milulu wana toza interné na kati église na basali ya Nzambe mususu na ba intercesseur toza interné kosambela pona milulu wana ya vendredi. Et mbelikambo na biso eza etona na kati ya mabondeli toza na yango ya milulu na butu ya lelo tolalaki tosambeli un moment donné topemaki etango tomeki kopema muke nakabwani na bandeko tolalaki na bango nake kolala na etumbelo to pe kote ya chair na tema mutu na nga na kati ya chair nalali pendant nalali boyebi mwa mbula muke derangeaki biso koto na Kinshasa mbula muke ebetaki na moni mbala moko bisika nalalaki éclairage ekoti parce que courant ekendaki na moni éclairage na kanisi ya courant na bandi kondengisa nzoto ezoningana te na bouger lokolo ezobouge te na bouger kingo ça ne va pas éclairage wana na yoki voix moko ezobima na kati éclairage ezoyebisanga elobi Jérémie lève-toi ebelelinga lisusu Jérémie lève-toi ebelelinga mpona ya misato Jérémie lève-toi nazwi makasi na telemi tonga na telemi na fongoli misu na nga na bandi kotala na moni liboso na moni bana mike ebele bana wana bamususu bazalaki na maboko na mutu bamususu bazalaki na mitakala bilamba eza te mususu namonaki bango na kati mai ya miso kokita bango bazolela na misusu namoni bango mbindo sali te natuni ange wana lobi ange c'est quoi nazomona liboso ayebisinga lobi omoni bana ozomona wana eza bana oyo mingi kolo atinda bango na kati ya bafamille me bapara mingi baza cause ya bana wana bapara mingi baza na malheur ya bana wana nde ozomona bazolela nde ozomona bango batikali wana baza na kati ya kolela eza bapara nde baza na source to pe cause ya mabe ya bana natuni pourquoi lobi bapara ebele bazo négliger bana na bango sans le savoir bapara ebele baabandona bana papa naye koyebi so ntango nayoki message oyo namoni message oyo na butu nayebi so charge pour etambolinga nayoki malili na nzoto bapara ebele bazofaire souffrir bana bapara ebele bazonyokola bana bien aimé ozolanda message oyo ye mpona kointerpele yo soki oza coupable na makambo oyo apele l'homme de Dieu okoleka na kati ya délivrance ange alobi tala bana bazosouffrir bapara ebele alobi mwana moko te asengaka aya na mokili oyo mwana soki aye na mokili c'est-à-dire nzambe nde moto atindi ye e mwana moko te asengaka aya na paratel soki mwana wana aye na paratel c'est-à-dire nzambe moto aoriente ye bien aimé nalingi nayebisa yo bana baza lipamboli mpo na baboti yo neglijaka makila na yo
Peut-être ozotuna na néglige bango ndenge nini. Eza na bato ebele. Abali mwasi akuti mwasi azalaki na bana. Akomi konyokola bana wana. Alingi kaka ya ye alingi bana ya basi te. Anyokoli mwana ya mwasi. Akomi konyokola bana o akutaki mwasi na bango. E bana bakomi kolela. Ndo ozomona bana ebele bazokuma bashege. Ndo ozomona bana ebele bazokuma bafazeur. Ndo ozomona bana ebele bakimi ndako. Mususu akuti mobali na bana na ye. Okomona ndeko ya mwasi akuti mwasi na bana, mobali na bana na ye. Olia sangisa bana, ndeko ya mwasi akomi komartete bana. Bana wana bakomi konyokwama, kosala bamisala. Batatinda kaka bana wana. Oya ye atindaka bango te. Nde par là ezosala révolte okomona mwana kosepela ta komi komimona aza na place ya pasi, aza na kati ya konyokwama, amoni komisi akomi esclave lokola bana Israël. Nde okomona bana baza kose révolte. Papa yo ozoyokanga makila basakanaka na yango te. Makila eza sacré. Bien aimé ozolanda message oyo. Otika bana, o voyager, okenda poto otika bana. Otika bana awa na Kinshasa bana bakoma konyokwama. Peut-être bayebisa ko epa basala nzambe ke bana baza bandoki. Bien aimé, na yebisi yo kindoki, nga na benga kango eza malaria. Kesi ya kindoki c'est le nom de Jésus. Soko za na bana baza bongo. O mwana wana za na kindoki bayebisa yo. Benga biso to kosambela pona ye, pe to ko trouver solution. Basakana kana makila te. Makila eza sacré. Babwakaka makila te. Osundola mwana. Obotisa mwasi ya batu otika mwana wana. Okipaka ete. Bien aimé papa ozola na message oyo. Mama yo bwaka mwana wanga na mwana olobi mwana na zaka yanga te. Orke consciemment oyebi keza mwana na yo. Olandi message oyo. Bien aimé, appelez l'homme de Dieu. Te confère passer na délivrance. Jésus-Christ revient bientôt. Bongola mutema koluka te eloko moko ezala obstacle pona na royaume des cieux. Soko za coupable na makambo oyo. Appelez l'homme de Dieu. Nous allons prier pour toi. Toko tu na délivrance. Osundola bana, yo kima bana ozalaki bana baza na France, yo kimi oke Londres, yo kimi oke États-Unis osundola mwasi na bana. Okipaka bana to wanga na bana lobi bana wana baza yanga te. Mama, papa, yo zolanda message oyo. To ye kokebisa yo. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Bongola motema na yo. Appelez l'homme de Dieu. Toko sambela pona yo. Toko orienter pona tina yo. Eza message esengo te. Message oyo nazopesa na mawa. Anja lobi yebisa bango. Ba oyo bakoyoka te. Mama papa. Mukolo ya suko kotelema liboso ya Nzambe. Okozala na mutu te. Likolo ya makila na yo. Bible lobi. Papa ya Joseph tango bayebise ke Joseph akufi. A regretté. Abandi kolela. Mbena mituni papa ya Joseph azalaki na bana mususu. Pourquoi kaka Joseph akufi ya banda kolela? Aboyi ko négliger makila na ye. Azolela pona Joseph. Mapa, makila basakanaka na yango te. Mwana moko te na mokili oyo, abota malobi ke, nga na ke na famille tel. Non, eza na kati ya volonté ya Nzambe. Eza na décision ya Nzambe. Soki Nzambe apwente yo, obotama na famille tel. Ato kimi yango kobotama. Bien aimé, bana bazali pamboli pona baboti. Les enfants sont des bénédictions pour leurs parents. Bana baza ba force na biso ya lobi. Ebele ya bato basungama likolo ya bana. Ebele ya bato bazotanga bango na mokili o likolo ya bana. Papa, mwana kosunga yo lobi. Kosakana na makila na yo te. Ko négliger makila na yo te. Luka bana. Yo tika bana luka. Luka mwasi wana landela bana na yo. Zwa bana na yo papa. Makila basakana na yango te. Makila eza sacré bien aimé. Okotelema liboso ya Nzambe yo neglijaka bana ozo bana bakomelo kopamba parce koza nebele mama mokazo ebisanga lobi prophète abenga lobi papa tiki biso na bana na senge limero ya mobali na bengi papa lobi papa pourquoi kosundola bana na yo boye azo ebisanga lobi prophète ye mama wana kanisi ke bana na ende baza bana kaya liboso nga na bota naza na bana ebele soki ba wana bakende papa non ça c'est méchant o eza méchanceté ya mabe. Luka bana na yo bien aimé. Ozolanda message oyo. Message oyo ye pona tina na yo. Oyebi tango message ebimaka. Eza pona ko interpeller yo. Tozoloba te pona baventure. Tozoloba message oyo wuti. Na zo biso na zolo bango na somo. Anja lobi kebisa ye ko kebi atininga na kebisa yo papa. Ozonga na nzela. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus Christ azozonga bientôt. Répands-toi frères et sœurs. Répands-toi papa. Répands-toi maman. Luka unité na famille. Luka unité na bana na yo. Luka unité na foyer na yo. Merci. Zamba pambola mutu nyonso alandi message oyo.
Yo landi message oyo bien aimé. Benga biso to collection na délivrance. Oleka na délivrance. Ozongi la unité na bana. Numéro na biso yango yo plus 243 89 67 96 494 plus 243 89 67 96 494. Bien aimé tozolo bakaka te pona message pona tina na bana. Pona petina na yo bien aimé, peut-être toza intéressé. Nalingi na yebisa yo bien aimé et Nzambe ba consultaka ye. Chaque fois na lobaka likambo oyo tolekaka awa te kaka uniquement pona kopesa ba message, mais tolekaka pe po ete yo ozala orienté. Mama papa Nzambe balukaka ye pe Nzambe ba consultaka ye. Okoki ko consulter Nzambe ndenge nini à travers ba prophète na ye. Likambo nyonso okoki kosala na vie, il faut ezala consulter par les prophètes. Bible lobi ba nese ebungi bake koluka prophète pona bazala orienté. Bazala orienté pona tina na ba nese. Bazalaki orienté. Bien aimé ozola na message oyo. Nazoyebisa yo papa mama. Nzambe balukaka ye. Consultez l'homme de Dieu. Na likambo lingi kosala ya libala. Voyage musala. Olingi okende voyage songolo. Olingi obanda musala songolo. Olingi obanda relation songolo. Papa mama, avant kosala likambo nyonso, tu dois consulter Dieu. Nzambe ba consultaka ye. Nzambe ba consultaka ye à travers les hommes de Dieu. Papa mama, peut-être consulter aux alaka desi. Parmi les faux, il y a des vrais. Mais tolobi consulter l'homme de Dieu. Na makambozo sala, c'est très important. To boy na simo banda kolela. Avant likambo ekoma bien aimé. Oloba likambo ekomelinga. Non, avant likambo ekoma zamba lobela kabatu. Olotaka bandoto kangaka te, olotaka bazolanda yo, olota koza na prison, olota kozolia, olota kozopesa na mbote na mokonzi songolo ya mboka, olota koza na grâce ya bandoto. Mama papa okoki mpe kobenga mosala Nzambe po ete baoriente yo. Parce que Nzamba lobaka pamba te. Ndoto eza voie par laquelle Nzamba lobaka. Ko négligaka bandoto na yo te. Yo lati ozolota bazolanda yo. Ozolota ozolia na butu. Olota kaka batu bakufa. Olota kaka baokabelo mbongo. Mais ozomona makambo yango et avancer te. Mama, appelez l'homme de Dieu. Nous allons prier pour toi. Ozolota mabe na kata ndako. Mama, appelez l'homme de Dieu. Tokosambela pona yo. Makambo ezotambola te. Olingi oyebaki ye derrière makambo no ndenge ezotambola te bien aimé. Appelez l'homme de Dieu tokoriente yo. Peut-être ezala mutu moko batiela yo akoma cible ya kolandela foyer na yo ya kolandela makambo nyonso salaka okenda poto tisi kozozwa mikanda te mama. Appelez l'homme de Dieu, tu seras orienté. Okenda poto musala eza te, okenda poto stabilité eza te. Mama papa nazoyebisa yo papa mama bino bokufela kaka. Pourquoi bino bokufela kaka? Pourquoi bino bobelisa kaka? Appelez l'homme de Dieu okozala orienté. Nzambe ba consultaka ye. Tuna volonté ya Nzambe na makambo lingo sala. Boyeba secret ya makambo nini o ebatami na likambo wana. Okoyeba yango à travers bien aimé Nzamba lobaka. Nzamba lobaka à travers ba prophète na ye. Moïse azalaki prophète pour na Israël. Voici les prophètes Nzamba pesi ozola nanga. Ozo numéro nanga bandakala. Obenga te. Pourquoi maman? Eza diable. Zo courage appeler l'homme de Dieu. Ozala orienté na makambo na yo. Mama moko ute ko benga biso lobi prophète. Na na posa to sambela na yo Nzamba pesa permission makamba voyage nanga. To sambeli na mama wana, to sambeli na mama wana. Na ibisi na lobi mama yo kokende te. Na moni mabe na voyage wana. Afandisi mobile na lobi tala makambo prophète alobi to voyager te. Mobala tete mbalobi non, moi je vais voyager. Mobala longwe voyage bisika zalaki, alongwe na pays bazalaki mobala voyager. Akei. Ekokende mobala ke kuna tango bakomi kuna bakangi ye na corona. Ezalaki na deuxième vague na biso ya corona. Bakangi mobali na corona pe bakangi ye bayebisi ye non yoza na corona. Mobala se retrouver na hôpital. Baminganga bazingi ye balobi aza na corona. Aye kobenga mobali. Abengi mwasi alobi tala makambo nakutana nango na nzela. Bayebisi balobi non. Mwasi ayebisi alobi mbe avant kende prophète ayebisaki biso nini. To kende te. Mais nga na boyi kokende okendaki. Mama oyo soka kendaka lingaka azala arrêté comme mobali na ye. Pourquoi kete? Parce que il y avait un prophète oyo orientaki. Il y avait un homme de Dieu à consultaki ba orientaki ye. Naza na couple moko na uti kosambela pona bango. Chaque fois waute ko consultenga. Tango bazo sambela na pona bango, bazo se préparer makambo na bango ya libala. Nazomona kaka mobali akufi. Nazomona kaka mobali akufi. Et moi ça ekoyebisa mobali alobi tala ba message tozozwa. Jour ya libala
nazwi biso mutuka esali accident lokola nzambe atalisaki mpe tosambelaki nzambe apermetaki yango te parce que ezalaki déjà révélé ce qui est révélé est condamné en prière en plein de mariage bazoya embouteillage chauffeur a changé banda alingi akende bakutani juste na poids lourd bakutani na mutuka moko ya munene mutuka accident esalemi bamarie bazalaki na nsima babimisa esof mutuka efinani papa mpo na koyebisa yo nitete bapriere mbe balingaki bakufa nitete orientation ya mosala nzambe balingaki bakufa esengeli ozala orienté appelez l'homme de Dieu tu seras orienté. Voici notre numéro 089 plus 243 89 67 96 494 tolobi plus 243 89 67 96 494 plus 243 89 67 96 494. Ça, c'est notre numéro personnel. Ce qu'on bengi au kozwa prophète Jérémie. Merci Nangina Sambi la pona bandeko nyonso balandi message. Pe balandi prophète Nzambe. Zambe pambola mutu nyonso. Zambe atata na ngai dina bala. Mungu aidina bala. Tutaenda na kombe ya sasa hivi. La jina la Yesu Kristo. Pepo yote ya shetani. Katika jina la Yesu. Na kombo na Yesu. Manevre ya shetani toka. Kimye kota na mabota na bino. Kimye kota na bandeko nyonso balandi. Oya zako bela ya mbalo biko. Poke ya miracle. Poke ya miracle. Poke ya miracle. Katika jina la Yesu. Pokea. Mungu akubariki sana. Nzamba pambola bino. Tika loboko ya Nzambe. Ezala na bandako na bino. E visite babeli. E visite bataba problème. Ozwa solution na likambo na yo. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareta. Ndeto sambeli bongo. Amen. Bye bye. Zamba pambola bino. Tokutani. Soki Yesu Kristo azongite. Bye bye. Zamba pambola bino. La chaîne qui vous édifie.